pour n'anga na benga fallu net number 1 non benga number 1 parce que donc tout mon nango natala concert moko ya fallu billet bandi na 3500 et comme si na 7000 sur billet zo matamata total artiste sur billet zo matati voilà sur billet zo kita c'est que artiste azo kita et billet ils ont matakaka billet bana na 3500 zo matamata comme na ba 7000 bana Guinée bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ya ce moko Afrique Info avec Franck Semai Yandankala Twende X-Bass Marandura Franck Semai Yasika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala na spécialité na bango poulet au makala Souka nelengi Basuki wana te Olingi kolia bio Yakambangu na restaurant l'Orangerie na service na bango cuisine congolaise Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosana po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Vos questions. Voilà sur Africa Info. Vos questions. Émission biblique, émission Oyo. Public, partout dans le monde entier. Vous aussi avez des questions. À partir de Paris. Envoyez vos questions. Oh, Nayoka Ansuzo la Salabo. Oh, Nayoka la Salabo. Vos questions. Envoyez vos questions. Soukana émission, Soukana idéologie. À suivre. Vos questions. Très chers internautes, merci de rester fidèles sur votre site www.africainfo.net. C'est un réel plaisir pour moi de recevoir sur ces plateaux une grande dame. Quand je dis une grande dame dans le vrai sens du terme. Il s'agit bien de notre maman. Donc il s'agit bien de notre maman Monique na Luanda, c'est-à-dire la propriétaire du staff Boulevard des Stars na Katia Luanda wana nabiki bana Angola bana partout dans le monde succès plateau Maman Monique binomoko boyebi masolo donc tozo meka muke ko analyser ne masolo tambula na Luanda ndenge Boulevard des Stars et yambara artiste ba journaliste na niveau ya Luanda déjà à qui je dis bonjour Maman Monique na Luanda. Bonjour mon fils. Mais il a plaisir pour na biso ndenge to tolo bana annonce ko yamba olilo ko meka ko sala lisusu moi analyse ou soit échange par rapport à Oignon so au salaka na Luanda. Maman Monique depuis quand na Kinshasa? Bon, Naza, ça vraiment pour na frère na biso orthopède de maman nae. Willy Mouchen, ya on tozali awa, pe pela matanga Willy Mouchen na petit frère nanga Jidoka Loyal. Oui, maman Lilo Oyo, Tozo sentir vraiment que tango wuti Luanda, Oya na Kinshasa pour Kabula Mawa. On a mon vieux Willy Mouchen, le véritable code, c'est lui que j'appelle l'indicatif de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire 00243, le vrai code et le véritable code. Maman Lilo, bolingo nini yango ozalaka nango na baye oyo bazalaka nzinga ya musique na baye oyo basalaka musique na baye oyo basalaka comédie bolingo nini ozalaka nango na bango? Bolingo nazalaka nango eza bolingo penza solo parce que musala onga nasalaka esengaka vraiment il faut
naza na bolingo na bato basala la musique parce que to tambola nzela moko na bato sala musique na bino bato ya presse donc to tambola nzela moko na bino ti alors fona linga bino makasi parce que musa pe ke de liboso. Alors maman Monique bato belé bayo kakayo maman Monique na Luanda mais ba oyo bazolanda o lelo o bazo landa o lelo na micro na biso okoka koyebisa bango oza nani et puis osalaka nini boulevard des stars wana na Luanda eza nini? Nga naza commerçante. Oui. Na maman commerçante. Donc na commerçant. Na sa msale belé. Omoni bar eza kaka ke eza référence na ngai parce que wana penza référence na nga boulevard des stars. Eza référence na nga mais à part boulevard des stars toza ba commerçant to voyageaka to kenda ba Chine. Bamboke belé nakenda ba États-Unis, nakenda ba Europe. Vraiment nous surtout na katika business. Donc naza ta business. Donc ça nanga yango wana. Oza muta business obandi masolo ya boulevard des stars quand? Et c'est où met le couteau? Oui, yango. Na fait 30 ans de carrière sur côté na YouTube au moins 30 ans de carrière ma Monique na Luanda. Au moins na penza que déjà penza que na sali. Si comme nazo pesa na ofula moi bande ko nga ba petit na ba sa lokola il fait le 5. Le général il fait le 5. Si ma staff neza ya bino. Donc moi nanga lebo sasa. Bo simba staff neza ya bino. Donc bo simba staff wana bino nyonso na moi nanga mususu. Donc ne ba benga ke ingénieur. Donc bo simba musana bino ba ingénieur. Bosala musana bino nyonso ndenge na tikeli bino bosala ka bo continue ko sala lisengi botikate sasa botikate ezelo kona bino sasa ndio babenga ko BFA eza banque donc ba bengo BFA c'est que il faut sala makamba minene tikala penda sasa faut sala makamba minene tikala donc tant ba bengo BFA eza penda BFA solo oza banque. Alors maman Monique yebisa biso lelo na musala oyo bandi ya Comex na ndenge obandi musala oyo ba difficulté nini déjà okutani nango na nzela ya Comex? Ba difficulté ça longue belé tantôt yebika Comex ndenge ça tantôt le haut tantôt le bas mais balobi na nini et pas na yo na boulevard des stars Hermoko Boye ba yanke ba yaya ba perdraka. Attends, va perdre, ça l'on est l'autre, ça l'on a makamouti. Au sentiment que le yenge kotaka, au perdra bilo côté, les kamamorona ne koemela on te la staff. Wana kutuko, naza langa nzambe. Moi penza Saint-Esprit accompagne anga partout. Moli mo santu penza accompagne anga partout, naza nzambe na tikala ko zalika mate. Na musane to mona na msabe tumba o bat bakufi bani babisike belé bat bazwa ba dégâts bakufa bani pa na ngai salamate parce que na vanda na Saint-Esprit na kata nzoto na ngai et ko salamate donc mutu no sa ayaki pa na nga akotaka bien abimaka bien biso to yebi na nzela ya mabanga libanga na o ya liboso o babwaka mama Monique na Luanda ou soit maman Monique ezaki na musicien nini? Oui, yokana makaso penze ningisaka penza bafle ko eza penza ya Pepe Kali. Joda zonga na Luanda wana penze ningisa bafle penza. Ouais, ningisa bafle. Nous ça binga maman Monique va pas boire na Pepe Kali joda zonga Luanda wana penze ningisa bafle. Mais babanga nous c'est ningisa ngo bafle. Nyonso babwaka ngai e pa ba mopao ba wera sonne nyonso ningisa ngo bafle. Nyonso ningisa bafle bafali pupa ningisa bafle babanga lelo oyo ba musicien bakoya ko betela biso masolo awa biso non tokenda Luanda te que non ngai na salaki boye ngai na otala pe na ba image o mona boye ba image zo loba vraiment ndenge bango bazo loba te mama ye ozala na Luanda yebisa biso lelo musicien nini wana soka kiti na Luanda en tout cas sans polémique mais soki aza na Luanda boulevard des stars bloqué masolo carré yebisa bana photo oyo bazolanda biso bon wala na okota na polémique makasi te voilà na okota na polémique makasi te métolo baka ba réalité ma réalité vraiment
Tala caméra. Bango nyonso donc donc soto tali soto to l'équipe pour des grands locaux là Kofi Werason ba Werason na Kofi bango déjà yebana wana yebana soto l'équipe ka Werason na Kofi wana yebana bango soki ba échec ya la ngote ezalaka ezalaka penza comme soto ezalaka comme ça soto l'électolandi sur génération a eza fali fali bango nyonso eza fali fali akwafaka makasi surtout fali pona nga na obenga fali net number 1 no benga number 1 parce que donc tozo monango natala concert moko ya fali billet bandi na 3500 et kokoma si na 7000 so billet zo matamata total artiste so billet zo matani voilà so billet zo kita c'est que artiste est azokita soki biezo mata artiste azomata wana ya fali mpenza nga na mona nakota concert mpe me baleki bakendaka bayebisinga te billet ezomata kaka billet banai na 3500 ezomata mate komi na baseti me bango nyonso oyo babesi na neti na oloba na neti ane oyo kua ane oyo soki tolandi bane ekule wana eleki donc bango nyonso basala na bango misala ya bien Mama Wiva. Je vais bien. Mama Wiva, Mama Monique. Ok, Mama Wiva. Mama Wiva, c'est ma petite sœur. Oui, aux autres en tout cas, Mama Wiva, pardon. Mama Wiva, Penza, Wifi, Mama Wiva, Mama Wiva. Eleki, en tout cas, si moi, mbalo, Mama Monique. Pardon, salopi, makasi, pardon, Mama Wiva. Mama Monique. Oui, je vais piana. Tito, kakamakele, oyo. Que jibe piana Monique jibe piana nimisa kuna te. Bon, ngala kota i concert wana te, mais premier concert zaki bien. Ezaki bien. Pona olobali kambo na monite, ope na monite mais bat ba kota i balbi premier concert zaki très bien. Zaki kitoko. Batol ba zaki kitoko. Ngala olanda peka ko bat balbi. Mais fallait ndenge moko landeli vente ndenge billet ezomata fallait que tu as kolekate ata okende na kokalité parce que tout est là qui a plein tara msoba ayo ba ko tindo ko na bano ko ya kuna moi était là qui plein fallait penza aslim sala na e na ne o na lobi ane o toi na 2018 merci ça qui avant toi ane o toi ba ma bane o ya lelo Mama Monique loko tozobetaka lisolo ya musique na ba musicien ozo garder ba bon souvenir ya ba musicien nini na ndenge bo sololaka po lelo oyo lisolo koma obeta mamingi que non ba musicien baza ba ingra ba musicien ba reconnaître raté bino boza parmi ba mama oyo bo soutenir ba musicien bo accompagner bango na ba carrière na bango yebisa ngai lelo musicien nini yango bo gardara na yi ba bonne relation o ekenda tina se na yebité par rapport ya récompense vis-à-vis na yo bonga zanga mama sociale merci na mama sociale ne boka ka mama Monique mama sociale na mama sociale na gardara ba relation na bien na ba miseto na mike na mikolo na ngana ba problème te na gardara ba relation na bien na bango. Tout le monde qui a un lobby, Adolphe Dominguez, date que je salue en pensant à Yambio, Yemogoya Willy Moucheni, n'en parlons pas, les grands mots pas au Kofi, Olomide, Aïe, mais Ezala qui quand même, et le gros les gars qui vont à Yoko Monagango. Non, mais il était agilé. Yo monaïde. Non, monaïde. Yo monaïde place Adolphe Pesagi, mon pas au botte. Yo vende wana rali bosot. Na china nga okate pardon. Mesdames et messieurs, c'est bien là Mama Monique na Luanda avec qui nous sommes en train de discuter sur ces plateaux. Là, je pense également à ma mère, la première dame de Lausanne, Mère Siko, ya Gobe Lisha Fumwa Bilele, c'est-à-dire ma parent, ya Ridge, Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Sans oublier la baronne de Genève, Mama Tete Liengo. La baronne de Genève, Mama Tete Liengo, ma solo toujours na Genève qui toque. Aussi à celle qu'on appelle Fatima Miguel, Yannico Hitler 007, président Edi Mustafa na Paris, Nabi Kemasolo Zakitoko, Pichen Mbemba, ya Christelle Mbemba, Succès Plateau, Mama Monique. Donc restaurant nangana penza. Tolobe la restaurant, ba service ni Olamba za bien, bien so damba ka bio na bio.
taba ne bomona taba ya poso biloko nyonso ya bio tobomi lelo tolambi lelo biloko nyonso ya bio kaka napesika makasi mwana nanga wana asimba restaurant Nora napesi obote na mosika vraiment biso neke mosika lambaka kitoko yambaka bato bien et puis vraiment bato basimbi boulevard des stars donc bosimba ngo makasi wana eza ya bino mikolo pe ana otika boulevard des stars na ba chaîne po bo travailler ya nga mama ya bino na pema bino bosala moke bo pesa nga na zwakata na tikeli bino ba chaîne bosala na boulevard des stars lycée Héritier vraiment le lobby dimanche le 27 vraiment event na bino leka bien maso na bino leka bien no yeke plus de pula au beta et puis petit nanga RFR au beta vraiment musa na bino leka bien donc na pesi bino mbote la musika vraiment boulevard des stars bo simba on parce que bozo ka kia boulevard des stars bino pe boa ba jeune génération na bino ya mteko mosala alors bino faut simba boulevard des stars bien musa na bino ke ne liboso ça Christelle Sasa autrement dit Befea musala no yango natala pe mayele na yo ndenge to tala ya petit Eric Sasa Eric Bamba awa ndenge Eric azosimba la casa il faut te signaler maman Monique awa toza vraiment na résidence toza na bandalungwa c'est-à-dire na kwaya kasavu juste kana sima bafali ta musuba te belé bayebi bandalungwa te de to na kwaya kasavu na sima vraiment toana sundi balabala bafali balabala elandi toana changa balabala bawasenga kipuni ba vena ngai Dekos Mukoko et sans oublier Papi Kabemba mon vieux Agazol Zulman Dadi Tiro Masolo Kati donc mama esika mama emoko mama social mais bisabiso nana mama lelo oyo maele oyo ya koya kotonga bino batu bobima libanda bandeko ebele babangaka koya kotonga bandeko ebele bayoka kata mususu Kongo ekoma nango soki ndenge kaka tokoma omona na koyoka na bilili yo lelo otongi okoka koloba nini na bana mboka oyo bakozwa conseil ke tant musu motema ezongaka sima posa aya kotonga mais azotala ete Kongo yango boyeboye mais yo oye otongi et puis bakozonga sima te parce que mutu soka limboka ne fatonga merci vraiment ponanga na opesaka courage na ba jeune lelo ba obima ba ozwa mamuke osoki toyebi ke passe ezali mais passe en pe ezape akoleka te po bato pe ba aussi ba pe muke bazali o ba mona mwanda bazali soko zo mona na opeso courage ke ya kaka sala ataba l'espace est belé soko ke kinkole tondi na bana poto ebele bana poto ba motonga la kinkole soko ke côté ne ba bengango côté toza na terre jaune côté mitende pas ba poto ba so bebele na mon fleuri te mon mbudi na mbudi ba poto na ba poto ba to gebele donc somme ta alingi no ça peut-être aza paresseux peut-être peut aza bon amilingi na été donc volonté na imte tindi asalati mais pona ko sala ezosenga pete ke mutu faza na ba million okosa na mambo muke obande na mbonga muke obande tonga malembe to mona bat musomona asombaka na abandaka na suka mboka bakinga sani kuna ba petro Kongo lelo alongwa kuna akoma na centre ville kwani kosomba asomba Monique vraiment hibisanga na ba petro Kongo bakinga sani nyoso wana ngola mutu olongwa Kishasa na nini Bon, ça mutu te na sali. Olongwa Kishasa na nini 83 ça c'est fort. Bien sûr 83 moi bakinga sani ba machine na pétrole Kongo kuna nyonso to batu somo na sombi kuna atongi atinda kune valeur tant atanda kune valeur esili allez akamati yango azana mambo mukina maboko a revendre yango abandi opusa akomi matete a revendre yango ayi akomi kasavu limete a revendre asa limete kitoka revendre bakasavu banini lobi kuno kumna akomi na ma campagne lobi kuno akomi na Gombe. Ça c'est formidable, mesdames et messieurs. Pour connaître tout, bozolanda vraiment mère Ndengazo Panza, Sergino Munzila, ya Lorraine, Chika Munzila, Jordani Munzila, Waka Waka Kimbangu Yesu, bozolanda. Donc ezaka kate, il faut oyambala moko sombi na bandal, c'est-à-dire oko banda osombi na masina.
au saliango ekomi moi bien au revendre yango au bakisina o ndambo za lango na maboko pusani moi pusani pati seko ozo mona pati electro ozoka obali calibre stable na Luanda wana boze belé calibre stable fiston Sabu Masolo Junior Nungu Junior Silva donc tout ça vraiment na mère ma grande sœur Palmira donc Pamela Kalambote maman donc maman na bisoye maman Monique na ngaki to sola moi eloko moko boye oyo ekokopesa isusu ma beauté déjà tozo kende vers la chute ya émission na biso mais lelo oyo likambo moko tozo lobela mingi balobi ba mama oyo ba ningana ba maman oya makambo bango nde bazobebisa ba carrière ya ba musicien et surtout beaucoup plus ba jeune donc maman okosepela na musicien mais lelo musicien azaki na ba moyen te opesiye ba moyen et après carrière ya musicien wana ebungi ebite soki yo yoka masolo wana mais lelo oyo soko ngoloba yo ozana kati ya milieu ngala ebite ba maman na basala ka ngana ebite ngala passa vina ba misete ba misete naza mo bazalo kola ba koma ba collègue nanga donc to saka bango basala ka misala po biso to kende liboso biso pe to beta ka musique na bango popé to valoriser bango c'est tout wa musu na ebite na ebite alors c'est que boulot au moni boulot alors yango toko kende déjà na suka lelo oza isu na ba bon souvenir ya ba maman oyo babandaki kotanga tanga bango me bazara isu na mokili oyo te na mémoire baela ka lisusu lokola ba mère Malou mère Malou baya na biso to vandaka na bango to zalaka na bango vraiment faut kansaka que son âme repose en paix yaya les anzela biso nyonso to ba mère Malou baza basar na ngai ba sœur na musu ba José Kongolo to zalaka na bango balosi azaza donc azaza balosi azaza batna na zalaka na bango mais ba maman belé pe basi ba bongwani batali nzela ya masia anani shagi vraiment wana bishop na biso mama shaki sarufa bishop na biso moto nzamba ebin lera benga kai ye ba benga ki avant kenda na ye biso so sambela pe to ba pagan to ba chrétien et que to sambela kayet lokwa azui akomote ya biso pesa pe bien bato ba ote ya pe nzamba pesi bango grâce wana za pe kamala voilà po ezate bani musala bosuki kaka na musala mutu musala bandi bwako suka pe pa bon c'est ça ça bien alors lelo oyo ndenge to solo lina yo échange oyo au sentir Congo ndenge nini lelo oyo basango bozo kaka na musika mais oyo Congo sentir Congo ndenge nini ezana bien donc moni mboka nyo sofo ko senga ozala kama kasi pona oluka kaka c'est tout ezana bien mais lelo oyo owa encourager bandeko o bakenda Luanda ndenge Luanda si ebungi esili ekufi ekwei bazonga na bango Congo ça dépend na bango moko muta yebite mutela muto bango nyo so tuté ba olela oyebike nde na otourner na oboye bana poto déjà ba yebike président Reagan 500 € moko ekota 200 € moko ekota na Luanda oya kalawana mais Luanda lelo oyo ka pointa Reagan nazo tourner tant que moi na azo sala musala ce que PC ce que PC eza musala na oti pour boma on pété dernier message na ba oyo banso basoutenir rayo bayaka na staff na biso boulevard des stars biso moko déjà na juillet tozoko ya wana na bike masolo maman abino maman Sosado na Monica vraiment biso to bato liboso to banda musala ya babar ba restaurant mage comme na we belé toko kangala baninga pe musu ba porte te bosa na bino mais botika ba polémique ya kokotaka ke ko détruire ba biloka baninga soko zo sa polémique sala polémique ya yo moko ko sala polémique pour détruire musala muninga te beaucoup de biso ya musala to bomana te beaucoup de biso ya musala to salaka to bomana na musala te alors bino pe boye sima bosa musala ndenge sengi bosala soki ezake bo sala musala poke bino bo gagner ba musu ba perdre za bien te
sala musala na ndenge na yo omoni ki musala na yo il faut ça la ndenge wana mais ko linga te obomaka musala muninga na mopanzi c'est pas bien lo na pesi bino ka ke bo banda ko sala musala kitoko ndenge biso to banda batu nyonso to banda ba musala ennemi azala te bino pe boye sima na musala que ennemi azala te zwa collègue na musala lokola yo moko so sa publicité musala na yo sa publicité musala na yo na ndenge na yo ko chrétien muninga te po yo oleka oza majorité plurielle bongo te sala musala na ndenge ya bien po yo pe okende liboso. Donc conseil na pesi na ba collègue. Dernier message na ya Willy Musheni. Ya Willy vraiment liwa ezanzela batu nyonso vraiment Willy Musheni liwa eza batu nyonso tala biso pe biso atotika pe borfele de père et mère. Toza ba mama te, toza pe so na ba papa te. Vraiment eza destin nzambe. Toyebi ke toyaka tozongaka. Eza passe parce que komesana nde tomesana na mokili tomesanaka vraiment nzambe atsala biso bolingo ntango tobotamaka na ntango tokolaka tokoma ba bolingo moko ndenge mosusu mais soki bokomi partage bokomi se séparer na motu esalaka pasi makasi mais biso nyonso chemin eza yango vraiment courage nzambe aconsoler. Merci maman, quelques remerciements, dédicaces na ba nyonso oyo bayebi ke mère azanakin ou bayebi ke mère azana Luanda te mabanga na bango elanda bango. Nga penza liboso na pesi bana nga parti électro parti vraiment ibanga na ebiso ka musala eleka nyonso na nebele sina se ko musala eleka nyonso nebele vraiment bino nyonso ba héritier lisenga musala eleka nyonso nebele ye moko befeya sasa musala eleka nebele lebo bato bayebi bakomba lebo mais biso tobengaka yo befeya malgré bapesa moto apesa okomba befeya akenda mais que son âme repose en paix aussi vraiment mosala napesi bino ka mbote ebele Eric Bamba batela mosala na yo oyebi zalaka ndenge ozalaka na mingi ya koloba te napesi bandeko na nga nyonso mbote oyo bozali awa na kati ya kini mbote ebele ope boya libanda mbote ebele po toso to bandotanga ezosala mpasi vraiment napesi mpe vraiment bato nyonso balandaki ndeko na biso Willy Musheni na matanga vraiment napesi bino courage mingi oyo namonaki mpenza baministre ya wenge maison mère vraiment félicitations fo kolandaka baninga na matanga mokonzi mpe mopa osongi ambeli vraiment omarke ngai tata mobichi omarke ngai vraiment bongo ezalaka naleki na ngai jidoka loya tala uti mosika ya ngola aye kolanda ndeko na ye vraiment esalinga plaisir to soki bolingo eza bongo et vous allez bien. Merci, mesdames et messieurs, c'était bien là. Maman Monique na Luanda avec qui nous avons eu à échanger, pour comprendre vraiment à bas la polémique, ma solo vraiment na Luanda année oyo c'est Fally Ipupa ba confirmer et pas maman. Donc baza ebele babetaka mais confirmation c'est Fally Ipupa, y a pas match, y a pas photo. Donc toi qui a pour la polémique mais juste tout ça analyse maman balukara ba mona et pas batebele. Donc ma solo eza vraiment kitoko Ferregola, et ça dit bien. Merci. Fabrikas, donc maman. Donc merci à Megan Kabasele Masolo toujours n'a dit que le 26 juin à Anakine Zoyinda Megan Kabasele na ozela vraiment na monté ma kofungwa mama solo posé et sans oublier boulevard des stars na Katia Luanda na c'est-à-dire la cité était quoi na ville batu tout baidi masolo boulevard des stars ya maman Monique na Luanda tozoko ya na J Africa Info et ça l'a vraiment bien l'américaine perdue au Congo Château Kolo qui était derrière la caméra Franck Dissou Castema il est responsable de ce site et sans oublier Maël Sadiki d'ici là portez-vous bien c'était bien là maman Monique na Luanda au revoir vos questions. Voilà sur Africa Info. Vos questions.
émission à public, émission Oyo. Bas public, bazolo, ba o, balingi, partout dans le monde entier. Nous aussi, dans la question. Vous insultez les gens. À partir de Paris. Envoyez vos questions. Oh, Nayoka, Ansunuzo, la Salabo. Oh, Nayoka, la Salabo. Vos questions. Envoyez vos questions. Soukana émission, Soukana idéologie. À suivre. Vos questions. Vos questions. Vos questions. Yasika eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala. Suka nelengi. Basuki wana te. Olingi kolia bio. Yakambangu na Restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosana po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CKF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura,